c'est ma foi. Ah, tu vas dire que Kala, pas qu'on va qui passe baquet, pas tata baquet, puis ce que tu vas dire au Kenya. Nous savons au sein de Cameroun, le saléma d'activité. Pas tata la maman, là le saléma te met au saléma la dame la mission. Quel privilège. Biso de vivre les Camerounais, ça va au sala. Tout ce maquette tout ça na likomba ya molimo mosanto. Mokolo wane kozala ya ndenge mosusu. Toko sepela na banzambe na biso elongo. Nzaka kosala elongo na misale mate. Tobitunaka likambo nini batata na bamama. Totonga na biso. Toza kotonga mokili ya sika. Mokili ekoyeba ya yo na ngai. Ya wana ndenge tolobi. Lelo tokoloba mingi te. Malobesa na ngome le 8 juillet ekomi pembeni. Tolingaka te. Banzambe soki basiliki. Est-ce que eza mapambo lipa na biso? Je te dis. Ngai kenyanga nazali komituna. Ngai nalingi mosala wana nyonso tumawa. Tolingi lisusu banzembo wana te. Parce que banzembo na biso ezalaka inspiré. Ba ange batingela na biso yango. Kado nini tobongisa kitoko mpona le 8 juillet. Oyo tokokutana Yerusalemi. Kado nini tokomema kuna.
pour redémarrer sur de nouvelles bases. Mon côté pour la lobby tout tient à compteur soit 0. 2023 oyesa année ya ndenge musu batata na baba. Mai mazali ko deka tozali ko mona. Iyo zali averti. Mai mazako ya liboso parce mai bisa biso yango. Biso totabola na solo tozala bana na botosi. Poete tosepela elongo na nzambe na biso.